Na sepelaka komo na bino ebele boye liboso ya ba poste téléviseur na bino mbote batata ba mama bandeko bino nyonso balandi ya Info Plus HD tika tofungula basango na biso lelo pona koyebisa bino ke président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki bongo ordonnance moko oyo ezali ko fixer ba jour férié na kati ya RDC ba détail na élément oyo. Ordonnance à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo numéro 23/042 il y a le 30 mars oyo eutaki kozala publié boyebake président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fixaki liste ya ba jour férié légaux na kati ya RDC. Pe na ba jour wana bosimbake journée ya le 6 avril eza décrété journée ya combat ya Simon Kimbangu pe ya conscience africain. Na yango journée wana ekomi journée chômée payée na ensemble ya territoire national congolaise mobimba. Pe na nyonso wana RDC eza na 10 jours fériés officiels, à savoir le 1er janvier ezalaka journée ya fête ya nouvelle oyo biso nyonso tofetaka bonne année. Le 4 janvier ezalaka journée ya ba martyrs de l'indépendance. Le 16 janvier ezalaka journée ya héros national Laurent Désiré Kabila. Le 17 janvier ezalaka journée consacrée na Patrice Emery Lumumba héros national. Le 6 avril ekomi journée ya combat ya Simon Kimbangu pe conscience africaine. Pe le 1er mai ezalaka fête de travail. Le 17 mai ezalaka bongo journée ya ba force armée. Le 30 juin ezalaka fête de l'indépendance. Le 1er août ezalaka bongo fête de parents pe le 25 décembre ezalaka jour ya Noël oyo ba Christu basepelaka mbotama ya mwana nzambe. Bosimba pe boyeba ke soki journée férié moko na kati ya ba jour oyo e coïncide na jour ya dimanche wana congé relatif na yango ekozala jour précédent na yango selon article oyo. Vice-premier ministre, ministre ya économie excellence Vital Kamerhe asalaki réunion moko ya liboso na ba commission économique financière ECOFIN na mokuse pe balobelaki ba sujet ebele pona koluka stabilité économique na kati ya RDC Bolanda. Vice-premier ministre et ministre en charge ya économie nationale ya RDC Vital Kamerhe a président kibongo première réunion ya commission économique financière ECOFIN na mokuse ya gouvernement Sama Lukonde 2. Pe boyebaka omeni ya masolo na bango ezala kibongo séance de travail ya 5 points oyo balobelaki. Notamment communication ya président ya commission oyo point ya information na situation économique, financière pe monétaire nyonso ekozala développé na gouverneur ya Banque centrale du Congo BCC na mokuse. Boyebake balobelaki pe approbation ya relevé ya ba décision ya réunion oyo esalemaka le 7 mars oyo. Basalaki pe lisusu réflexion na oyo etali diversification ya économie congolaise, état d'avance ya dossier pe examen ya ba projet de loi ya ministre ya finance oyo autorisaki ratification ya accord ya prêt topé kodefa entre République démocratique du Congo na Fonds africain de développement na titre ya projet ya construction ya corridor économique transnational RDC Angola na première phase na yango. Bosimbake na nzela ya mécanisme oyo nde ba membre ya commission ECOFIN ya gouvernement baza informé na ba initiative ya ba collègue na bango pe bazomema concours technique na bango na makambo oyo nyonso na kati ya économie ya RDC. En tout cas poursuite nyonso na cabinet ya excellence Vital Kamerhe ministre ya économie ya RDC bazosala eza kaka po ba assurer stabilité ya ba prix na intérieur pe protection ya pouvoir d'achat epai ya population congolaise. Mikolele kibiso nyonso toyebi ke changement esalemi na kati ya la police nationale congolaise ba reporter ya Info Plus HD bakitaki na nzela pona kotuna population attente na bango eza nini pona ba chef ya la police wana. Yeso ki o wache sika wana soki ya kosala koleka kaso wana nda sala soko sa koleka kaso kotela tika ko biso la pesa baka ba kulule bate ni le banya makase ko ba o bisa biso baka za kunya ote mwana sa kidogo apote esa osema na biso eza epana maluma ifo kotelemela eba lukuma ba sécurité koba eza te lokola biso ba jeune ba nsusu kozana biso ba kuna te toyiba
kozonga na 22h omoni mutu ke télévision bakangi yo bakotoka batelefone bakotoka ekeka pamba melo na mokonzakila ezali azongisa sécurité na esika na bazonga bamitinga batoto oyo kofatikite bapolisie mpona kotambola parce lobi tozalaki na terrorisme na kongo tomoni bana bapostura bano bazotambola na bamoto bazokata bato basaki bazokata bato bambongo bazototola bato biloko na butu likolo ya moto bazokima na mais sécurité tobandaki komona yango bato bazosouffrir bazoleka tokomona bapolisie bazotika bato wana bazosala makambo wana me bango bazokende kokanga bato baza bainosa akuti osalisi lox ozalaka nokomona te oko oza na lox akangi akuti ochek panzalo ekatani ote lokolo lati boza komona bakangi me bato bazosala bacrime bato bamiyiri bazotambola likolo ya bamoto na bambeli na butu tozomona bango bazosala bango eloko moko edede bakulu nao bango bazokanga kokanga ye lelo lobi tomoni ye lisusu azonge lisusu na mouvement azoyiba baye bakangi c'est-à-dire ekomi lokola association na bango na bato wana basalaka mabe po bapesaka bango biloko bango balia. Info Plus HD Centre fongoli ba porte na yango pona yo mutolingo koma journaliste moko professionnel topé cameraman moko ya kitoko yaka kaka kuna jamais okozala desi. Info Plus HD Production Center fongoli ba porte. Pour la nyonso ba ebolingaka ko batisa connaissance likolo connaissance ko batisa. Moi un plus c'est boya ba filière c'est tellement ébélé okoye ko na ndenge moko esengeli. Notre et votre leur matassa notre et votre leur BTC nos voleurs. Lelo tozo présenter bino bongo Régie Télé et Info Plus HD Production ozala posa babenga yo régisseur ya l'émission kobuka la teyaka ba porte fongami pona bino nyonso pona TV tozaka kala montage vidéo té na prise de vue topé na journalisme pe habillage té kasi toza pe na Régie Télé bongo ya Régie Télé HD Production Info Plus eza bongo Régie Télé numérique ozala posa o mixer ba émission ndenge ngai na mixaka kobuka la té yaka o mixer. Parents, mon sang, notre et votre leur, matassa, notre et votre leur. Awa toza na sala montage Info Plus HD Production toza la poso ekola montage vidéo pe habillage ndeko mwasi ndeko mbali ko kala te ya kapo occasion kitoko epesemeli bino awa na Info Plus HD Production tozo pesa couper tozo projeter directement vidéo na biso po ba logiciel na biso awa eza bongo ya sika ko ezo pesa ma kitoko formation moko ya sur Ali ngapateli journalisme wana kufikie muke yaka ozala poso yoko na ndenge nini ba présentaka ba journaux yaka oyeba te yaka tope olingi oyeko na ndenge nini ba animaka ba émission ndenge j'ai debout la colombe la douce animaka yaka oyeba te yaka Info Plus HD Production et fond ba porte pour la bino nyonso po biso awa boulot toujours salande tozo ba pe tozo yaka. Prise de vie au niveau où il va filmer, il y a awa pe tozo kumatisa drone lokola avion olingi oyeba komatisa kokumbisa drone ndenge nindeka kuvoka likolo awa na Info Plus HD Production formation ya matata na jeune komatisa otuninga isoki centre Info Plus HD Production ezonga bosikate na commune yanga basime ya maison communale ya ngaba na beniki sanga numéro 38 bosikate yaka po ba place awa eza bongo limité to pe benga biso na ba numéro oyo eza liboso ya ba télévision na bino kimamba ko place Rédaction ya Info Plus HD sali constamment ko kolobaki na kala to mona ka ba mama bazo mema kitunga bazo kena ngo wenze pona ko somba biloko kasi kitunga elimo ekoma kaka ba sachet ba market to pe biloko ndenge na ndenge Edith Ezine alobeli sur yango. Et comme moi rare na circulation kitunga to pe panier ya wenze po kala
ba mama na ba jeune fille bazalaka kokende wenze kaka la kitunga ata azosomba na ye eloko ya malonga te akomema yango kaka mpona sécurité ya biloko na ye pe mpona koevite bato nyonso bayeba pe bamona biloko oyo asombi. Kasi selo constat tosala bato bakoma koprefere na bango komema biloko na basache misusu kutu akomema yango na maboko toyebi te soki eza kaka kilelo to eloko mususu misusu kutu kaka la mwa sachet noir mukie asimbi yango kaka na maboko bato nyonso bayeba eloko oyo asombi wana soki pe eza vantar toyebi te. Na micro ya Info Plus boyoka communication oyo manque de moyens ya kosomba kitunga yango omona kaka okomona sans pas asomba kaka sachet yango préférence ekoma kaka sachet kaka omona eza selo ekisacham nga na préférence kitunga mpo oyasomba eloko ya moke eloko ya malamu ya mabe eza protege na kitunga moto amona zaki me chasse moto nyonso akomona eza selo nde ya ekisacham moto eza selo komema kitunga na wenze ezo dépendre na yango na mbongo te kasi na éducation pe civilisation ya mutu. En tout cas tokosenga na batu nyonso oyo bomemaka biloko na maboko boyeba ete ezali mabe makasi botika bongo po wana ezali penza kibosenzi pe mabe makasi kolakisa biloko à la portée de tout le monde eza penza ko s'exposer na ndenge moko ya makasi po mokili esi ebeba nango kala batela biloko na yo ti yango na kitunga ekozala bien protégé. Tomonaka bato ebele ata azotambola na nzela atyo ba écouteur to pe ba casque na matoi avantage pe désavantage na yango ezalaka nini boyoka réponse ya population. Comme ça, ça prince, on a la mouvement prince, les bacamions, on a mis tout cas. Yo on l'a kaka et puis aux gens en mode les gens qui sont à cash comme ça on va tout sur son angle. L'importance des écouteurs ils ont trois sens. Premièrement, ils allaient pour la protection là-bas on. Disons parce que quand on s'en rappelle et puis le tir à téléphone les toits iboyé, ça va m'abé. Pour la sécurité, hein, pour déterminer cancer, consort, on est tout yebi, tout yebi. Pour les actions, premièrement, on a danger, on a trafic téléphonique. Deuxièmement, ils ont pour la sécurité. Donc, sécurité, par exemple, on a les couleurs moto, les couleurs dans la poche, on a pour la sécurité. Troisièmement, ils pour la secret. Oui, ils pour la secret. Donc, on appelle les secret. Bon, des avantages, des fois, on a souvent dans la musique, des avantages parce que les musiques sont écoutées, des fois, le sentiment musique comme même biso, aux tenir compte sa volume limité, ça va tenir pas pour la musique. Mais rien que ça, ils ont un avantage pour la musique. Différence ya kolata ya kala na kolata ya lelo eza nini boyoka ndenge population congolaise to pe kinoise balobi sur kolata ya kala na ya lelo. Bando lata propre. Na hata solata boti na si. Bana lelo tuona mwaji hata mbula na mwakupe mkuse na kuzasa babara hata bana basi ka mboga tena ngoto kola na soke mwana ta ozo ozo sope kisaya iloko yote yosa ni na mwana sona bazo tupango normal différence ya makasi nandenge to mama na biso bazali kolata nandenge lelo bana biso bakolata ça peut être différent makasi la malamu eza ba mama biso bazali kolata kasi ba lelo balata kitoko te ata na miso babokilo azolata ta bien te azomona la mala ya la teza kitoko me ba biso to koma oyoka mona so eza la tabana na biso to koma oyoka mona so. Les fous du français, Zali album ya bandeko les français par la musique battu na marché pour et améliorer langue française na mino ko ya bana biso kasibola ndanzemu na bango moko. C'est mon père
accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs ont l'idée d'appartenance. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Mon ton sang, notre et votre leur. Ma tassa, notre et votre leur. Mes desserts, nos voleurs. Mon sang, notre votre l'air. Ma tassa, notre votre l'air. Mes desserts, nos voleurs. Les pronoms possessifs remplacent le nom. À qui appartient ce livre? C'est le mien. À qui appartient ces cahiers? C'est le tien. À qui appartient la gomme? C'est la mienne. Le mien, le tien, le sien. Le nôtre, le vôtre, le leur. Le mien, le tien, le sien. Le nôtre, le vôtre, le leur. À qui appartient la robe? C'est la tienne. À qui appartient ce stylo? C'est le sien. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. Le mien, le tien, le sien. Le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne. La nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne. La nôtre, la vôtre, la leur. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. À qui appartient cette école? C'est la nôtre. À qui appartient la chanson? C'est la vôtre. À qui appartiennent ces objets? C'est le leur. La mienne, la tienne, la sienne. La nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne. La nôtre, la vôtre, la leur. Le mien, le tien, le sien. Le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne. La nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne. La nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne. La nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne. La nôtre, la vôtre, la leur. olingi oyo kola montage vidéo pe habillage regie télé numérique yaka bongo na Info Plus HD centre kuna bazopesa yango kitoko na ndenge ya kosakana te. Info Plus HD Production Center ifungoli kwa porte. Pona bino nyonso ba ebolingaka ko batisa connaissance likolo ya connaissance ko batisa. Moi un plus c'est boya ba filière c'est tellement ébélé. Okoye kolo na ndenge moko esengeli. Notre et votre leur. Ma tassa, notre et votre leur. Mes desserts, nos voleurs. Mon sang.
lelo tozopresente bino bongo régie télé ya Info Plus HD production ozala posa babenga yo régisseur ya bémission kobukala te yaka baporte efongami mpo na bino nyonso mpo na tv toza kaka la montage video te na prise de vie te to mpe na journalisme mpe habillage te kasi toza mpe na régie télé bongo ya régie télé ya HD production Info Plus eza bongo régie télé numérique ozala posa omixe baémission ndenge ngai na mixaka kobukala te yaka omixe. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Montons son, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur. awa toza kona sala montage Info Plus HD production ozala poso ekola montage video mpe habillage ndeko mwasi ndeko mobali kokala te yaka mpo occasion kitoko epesameli bino awa na Info Plus HD production tozopesa cours mpe tozoprojete directement video na biso mpo balogiciel na biso awa eza bongo ya sika cours ezopesama kitoko formation moko ya sursur. Journalisme wana kushije muke yaka ozala poso yekola ndenge nini bapresentaka bajournaux yaka oyeba te yaka to mpe olingi oyekola ndenge nini baanimaka baémission ndenge je deboula la colombe la douce animaka yaka oyeba te yaka Info Plus HD production efoni baporte mpona bino nyonso mpo biso awa bulo toujours nasala nde tozokoba mpe tozokoba yaka. Prise de vie au niveau où il va filmer, il y a awa pe tozokomatisa drone lokola avion olingi oyeba komatisa kokumbisa drone ndenge nini ekapumbwaka likolo place awa na Info Plus HD production formation ya matapamba jeune ke komatisa otuni ngai soki centre Info Plus HD production ezonela bosika te na commune ya Ngaba nsima ya maison communale ya Ngaba na benikisanga numero 38 na sika te yaka mpo baplace awa eza bongo limité to mpe benga biso na banumero oyo eza liboso ya batelevizio na bino kimamba mpo place. Invité du jour, il y a le loto yambela kibino groupe chapelle de musique o bayaki babeti l'histoire ya produit na bango ezali bongo pona kosalela nkolo ba détail na élément oyo. Oui, comme on a papa Jacques Kambala eza ezui na tamulaye. Tout d'abord na lingaka na nkoyemba. Nazalaki convier batunde bazoyemba. Ti ba âge moko boye na kolo ba âge ba 80 ba 98 98 nde na bandisi ko komeka siko makambo koyemba siko epa ya bato nazali na grand frère nanga moko frère Edouard Ilunga azalaka na équipe nepe ya orchestre alors na kotaka na équipe wana c'est à partir équipe wana nde abandi pesiko kwa kadrenga siko tango zo kadrenga ba nse musu nazali kozwa nazo ebisa même varié azawi bisanga toujours donc ozala moyembi munene en tout cas na likaboza nango na yebike ndenge pe nazo encadrer bo nazo l'action d'enzela alors na bandi na ye na salaka na album moko salaka série wana ezalaka aimbaka seigneur ya Chiluba donc aimbaka seigneur ya Chiluba ti un certain temps il voyager totikali toujours kokoba na musala to komi na 2004 Zambie soit inspiré ngai na sala groupe. Alors na sali pe groupe to bandi ko avancer malembe. Alors tout ça que vous la taille en Zambie pour to ko sali ko misape ba fruit ko nzamba tina kati na biso. Tout d'abord na lingaka na nkoyemba. Nazalaki convier batunde bazoyemba. Ti ba âge moko boye na kolo ba âge ba 80 ba 98 98 nde na bandisi ko komeka siko makambo koyemba siko epa ya bato nazali na grand frère nanga moko frère Edouard Ilunga azalaka na équipe nepe ya orchestre alors na kotaka na équipe wana c'est à partir équipe wana nde abandi pesiko kwa kadrenga siko
tant que encadré nga banse musu nazaye kozwa nazo ebisa même varié azo ebisa toujours donc ozala moyembi munene en tout cas na likaboza nango na ebike ndenge pe nazo encadré bo nazo la sondezela alors na bandi na ye na salaka na album moko salaka série wana ezalaka aimbaka seigneur ya Chiluba donc aimbaka seigneur ya Chiluba ti un certain temps yo voyager tutikali toujours kokoba na musala to komi na 2004 Nzambesko inspiré ngai na sala groupe alors na sali pe groupe to bandi ko avancer malembe alors tozaki kozala ta ya Nzambe puto kwa kosani ko misape ba fruit ko Nzamba tina kati na biso na pambola déjà Nzambe parce que le gars déjà papier ça a déjà qui titre le pasteur wana oui nataka pasteur donc dans un premier temps na na komi pasteur te mais lobby na bolingo Nzambe ce qui a lingi na comme pasteur pour le moment na nos frère Jacques alors frère Jacques mais prédicateur oui voilà parce que tant tout ça les jablo ko toujours terre c'est ça toujours terre donc dans lembo toujours terre et puis tout est rapé tant mot bien tout est rapé toujours ça l'album mais ça banzembe belé mais dans un premier temps tout ça c'est 7 titres oh to bimisa no siko zaka kanibale tozali na Yanola tozali na Lisiba yango nde to bimisa no siko parce que musala ezana ne belé na studio et puis musala pezo senga c'est ça ba soutien donc monique loboko moko tebi que tozala loboko moko te tebi que loboko mususu kusani et koya pour soutenir musala na Nzambe et ko kana ko kende liboso donc tozala na Yanola et puis na Lisiba ozali Lisiba liye lipesaka bongo chamae ozali Lisiba liye lipesaka bongo chamae oyo ozali Lisiba liye lipesaka bongo chamae yozali nzela oyo bato nyonso balandaka chamae yozali nzela oyo bato nyonso balandaka yawe chamae yozali nzela oyo bato nyonso balandaka chamae yawe yozali nzela oyo bato nyonso balandaka yawe chamae zeli za kaka moko ya kolanda ezali nzela ya Yesu Kristo Masia yenda zali ziba kimia ya bongo vraiment portes ouvertes eza musala Nzambe za na limite te oyo amonike aza ipe touché aya kokutana na biso toza na numéro na Mongafula na route bypass tout justement na arrêt terrasse na numéro 118 toza na église Vie et Victoire nde place tosalaka par répétition na biso soki kwa atteindre biso na ba numéro ya téléphone naza na numéro ya WhatsApp pe na numéro ya Vodacom eza ya nini toza na 089 77 55 449 089 77 55 449 ya Vodacom ezali 081 60 93 293
tokomi na suka ya Info Plus HD lelo. Merci na confiance pe fidélité oyo bozana ngo ya kolanda biso tango nyonso. Merci na Feli Mavuba oyo azaki na sima caméra azaki bongo assisté pa ya Bénédicte Tiana. Merci na Félicité Mayala ye pe azaki wana pour na rédaction. Un grand merci na les valables motomoko bien ngana bakisela ye papa social Montréal na bosanité papa Evi Makuba oyo azali molandi ya solo ya Info Plus HD kasi soki Jésus Christ Nzambe ya pasteur Rachete Lita ayeitenga ina bino rendez-vous ezakaka awa toka bwana te